soki ezala yike mutami kundaka ye moko est-ce que général de fall ngaza na mbongo ya komikunda eza pasi pe mawa bandeko na biso ba Camerounais faut ba se justifier pourquoi ba memeli général de fall ebembene na ba condition ya bongo ya sabotage musique na biso le seul mutu o aromatisa ba artiste ba koma ebele lelo ba kanga Afrique se fali po mais complexe ezoboma bandeko na biso so tala makambo siko fali akyo sala na ouverture ya Cannes. Est-ce que lelo mutu moko akoya acha makelele to bando comparer fali na artiste songolo ya mboko en plus bake kozwa corps batu ba remarquer que Kabo Sena Montana ba yo kanate parce que tout le monde Montana a voyagé. Faut ce ko luka Montana a boy comme avion na pourquoi donc il paraît yena Kabo Se bazana moi ranking Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Kisinjo akomi lelo ko corriger Sankara de Kunto Sankara Rosenga boye na boye menga na mona muto pe na banda makambo ya ba bêtise Kisinjo parce que era longwe pa JB aloba biloba loba oyo na mona ka Sankara de Kunto senga ka ta micro jour moko te contredire njo era longwe pa fali njora pe asala pe ba dérapage donc ya njora ezalaki bien mais njora sentir ya Sankara ndeza mabe nga sala ba émission wati batu na so bata wenge musique maison mais ba kanelanga et comme série moi ba biro de bazo lukanga nga lobango clair ba bêtise ezo le kana kati ya wenge musique maison mais to mona kango na BCBGT pourquoi comment batu bwana orchestre moko me boswana ka bino na bino o sentir ba grère mo bo entre c'est Léo peut-être na Bill Clinton na Bill Léo c'est Léo au matin à podium na ko beto makofi c'est Léo pas ko mata podium ité guerre mo bo eza entre Bill na artiste mboka na misu na Bill aloba soki lelo a mati vraiment na ko buka epe na mbanga ali chef na ye azalaki chef mais Bill Clinton akoisa lobi soki a mati awa to ko bunda chef azo matate po na Bill Clinton alobi pe salami mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango yo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité
ezali assuré. Ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga. Kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024. Ozamo Bimba eyokanie. Oui bandeko oyo bazozinga kor yave na biso bachase balati nanu premièrement bagante, deuxièmement bana cache nete yo za sir pena muta kufi na corona mutu oyo azozinge bembe na ye parce que c'est que nanu ya pamba te chasse ba baksande likoloti so ye bolobi akufaki na corona ti so bato oyo baye kozinge bembe ya corona ba se protéger ata na masque te. Sanga de kuta za comprendre te déjà era otanga komba fali trop na ebaki nyoso ekoma nango komba fali ndezo memisa sanga de kuta mikumba o nyoso yo kansi kisi njoka koti po azokotela wera kisi njoka koti pona sanga de kuta alobelaka fali kisi njoka kota ngona se ya bongo sola zalaki sanga de kuta asutenaka msu Kofi pe kisi njoka alinga kota makambo ata mokete alinga avewe rozafo na nyonso saka sala yo mais comme amona sankara zokotela trop fali yango amona kisi njoka pa plonger asala neti akotela wera Personne va pour lui, on est quel bien là. Ailleurs, yo ya fait. Bato là qui yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce net moment, ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tambo. En tout cas, bana poto, bana mokilimba, bienvenue à numéro wapi. En tout cas, les gens mon kolomoro ya ma pepasi to tiko ya mbabongo nzoto ya kondo papa nabiso def defao le général. En tout cas, bon on a vraiment des détails, bon on a des détails en tout cas, n'ebi ke ko sala batebele pasi ya ko saranate, n'ebi négligence ou konwa.
Avant toute chose, on a salué normalement Lisette Lokangeli Fukumo Sinzambe, une femme pas comme les autres. Pourquoi pas client sur business class quoi na Molenbeek na Bruxelles papa Pambiso boss Placide Ebio na bayo basangana na 4 restaurant yolo ezo pandero na maréchal surveiller ça na Dallas na Pesibino Mbote papa Firmin Matoto na mama Iget Mulunga ele bandi tikana Sabino Kinaza ne sengo ya bino Ken Pia na Makizembe. Avec lui nous allons peindre la table de la situation concernant ma ignoso automoni na Mokomale tikanga saluer pour commencer notre communication. Bonjour mon amour à Ken Pia na Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour na basal Nzambe nyonso to bazolanda biso parce que tout est vanité. Nyonso koleka. Donc prophète Emmanuel Dodi na Pessie Bambote, prophète Moïse Kabodi na Londres, Mama Sideji Mampata na Pessie Bambote. En tout cas, batu nyonso to ba sacrificateur na bango pona kokende ko kumisa Nzambe ata 2 minutes na Pessie bango Bambote. En tout cas, merci Ken Pia na Makizembe. Ken Pia Nabi qui na bokasi ya whisky wishia. A déjà conclisté pour te soleil avant. Tala pena vidéo oyo. Nzoto ya papa na mso defa ezongi na mboka. Na ebite na nyonso oyo. Na temps ezui na le ndenge comme libiso. Leçon yo tiré. Valdi Tamboué esalinga mutema pasi. Kota la vie na biso général de Fao oyo akoli na bilamba. Oyo akufi na bilamba. Vieux alingaki propriété makasi na nzoto na ye. Vieux alingaki atata shangungite. Vieux alingaki ata poussière na nzoto na ye te. Vieux alingaki ata lamba moins cher na nzoto na ye te. Eloko salinga pasi bandeko na biso o bokendaki kozwa corps ya vieux na biso de Fao. Vraiment baka bossé, félicitations à bino parce que bossé déplacé qui bossali batour belé à kokende aéroport bazo bet sabino ka lelo avion ezate bozongi sous lobby en tout cas ka bossé dans de konabiso Chaka Congo félicitations vraiment parce que ce qui ezalaki bateau bazalaka mitema mukuse nga baloba gouvernement yango moko ekende zakor parce que babetisi biso bato trop. Yo ezalaki négligence ou quoi Ken Pia? Non, na okende malembe Valdi. Oui, oui. Et là, salinga mawa kota la vie na biso général de Fao. Bandi mapena kotinde la biso ba image o batinde biso na ba WhatsApp. Vient na biso général de Fao bembene la na mabele. Bazo zipika serke ya vient na biso général de Fao ba chasser moko boye. Mutuna makola ba chasser wana na yebite. Donc pour la raison à perception ya corona. Raison corona exact à partir ya lelo ndenge na osala no émission. Nako mutu moko ta betelanga lisolo que des fois akufa na corona. Il faut pas expliquer biso clair des fois akufa na maladie nini parce que oya zalaki kozinga ebembeana ba chasser ba bazalaki kozinga ebembeana ba chasser nandimi te ke ba bandeko na so ba congolais baza ba camerounais soki vient na biso des fois akufa ki na corona ba camerounais ba ndima te ke bandeko na bangwana misatu bakufa batala bango ka boye na misu. Kota la vie na biso général de Fao mutabo peto ebele bongo bakendo la lise bembene na se bazo tia ba chasser moko boye parce que nga na yebi bembe ya kaneti koli bazinga ngo na ba machine yo ambalaka koli vie na biso de Fao soki mutaya ba liwa na ye ndenge ba kosala ngo na ndimi te ke vie de Fao ngaka ndima kokufa na Cameroun. Pourquoi qu'on soit quand il y avait un biso de Fao qu'on kende ko filmer ngo na eta wana ba singa mutu ya propre bongo ba kende filmer ndenge ba singa e bembene ba chasser pe ozomona papier cola o bazingelaka soki ba chasser wana e mona na pena papier cola ya ko se débrouiller ko ya liboso esili bazoluka ba bakisa mususu eloko salinga pasi vient na biso général de Fao akufi na mboka oyo Miziki na biso za lokumu ya makasi. Très bien. Mboka oyo tomoni ba Camerounais bazo déclarer que non ba artiste na biso bazana nous vivant comment bokozo artiste congolais akendo sala ouverture ya chan bango mo ba Camerounais. Ya kan. Ba bi valeur ya ba artiste congolais. Pe en plus na ouverture ya kan artiste congolais nde mutu azalaki à l'honneur. Comment corps y avait na biso général de Fao. Ba artiste camerounais ba se manifester te ke ba sangana ba accompagner corps ya général de Fao ne fils ka ta fois même na aéroport na bango Douala. Parce que ceux qui te lobby ba na ngoti Kinshasa peut-être to une longue histoire.
Valdi tambongana tozawa tobotami na kini tomonaka nyonso elekaka awa toloba fali ndenge abetaki na cérémonie ya Cannes toloba esali peut-être guerre mo boye na baartiste camerounais tomonaki matanga Papa Wemba kufi tomona baartiste ivoirien ndenge pena basangana bahonora Papa Wemba hommage pena ba ivoirien ezalaki vraiment disponible pour na Papa Wemba. Ok, merci Valdi parce que lelo bato tobosanaka histoire te tomona bavie na biso bamagie système basangana bango nyonso tu baya na corps ya Papa Wemba tina Kinshasa baza bandeko na biso ya Côte d'Ivoire bana matanga Papa Wemba tina Kinshasa bazela 10 jours ya sortie ya matanga Papa Wemba bango nyonso pe bazwa pe fleur na bango baye kotika Général de Fao aza leader ya mukete leader ya mukete aza leader ya munene o asala ba Eva danger o asala ba tourner ya monde lelo tozwa de Fao net mission mukete ya Général de Fao atambusa ba Montana na ba Cabo na monde entier asala ba tourner américain ba tourner africain lemba asala ba tourner Europe asala ba tourner presque partout dans le monde lelo bembe ave na biso de Fao et y a ba condition o eyeli wana en plus bozo filmer mutu moko azoganga général akomi caporal pona rapena OK on sali pas pona nini ko kitsa vet kona nini ko kitsa vet na ba niveau eza liwa eyaka est-ce que ba ebisi bino ke général de Fao soki ezalaki ke mutami kundaka ye moko est-ce que général de Fao ngaza na mbongo ya komikunda eza pasi pe mawa bandeko na biso ba Camerounais faut ba se justifier pourquoi ba memeli général de Fao ebembene na ba condition ya bongo ya sabotage Quel penalty le belo mobe tellement ça na moi kanda et na mono malo bango suka na nzela o lobi ba perception vérité ya maladie kulutu na biso def de Fao akufeli mais c'est comme ça explicite quand vraiment te pourquoi yo kanga mi bongo pour lobi o bandai na loba ba tuana ba suffit bazo emballer wana baza ba Camerounais ba Camerounais ba rolinga jamais ndiko na bango ba exposer bongo ponyo lobi bongo na lobi bongo parce que bandeko oyo bazozinga corps ya ve na biso ba chasser balati na no premièrement bagante deuxièmement ba na kashinete yo za sirpena mutakufi na corona mutu oyo azozinga bembe na ye parce que ça c'est nanu ya pamba te chasser ba Alexander Likoloti so yebo lobi akufaki na corona so bato ba yeko zinga bembe ya corona ba se protéger ta na masque te ba suba Camerounais ga pamba balati te tolongola kutuga ke masque ya pamba balati te mutalati masque azate na batuto ba simba c'est qu'il y avait des Fao belle analyse ken Valdi tamboto za batuko to za la mpe batuko to senga na biso ba vérité aliwa viete mais bo expliquer biso clair que akufaki na maladie mususu akufaki na ena corona te c'est ça. Donc quand il a tellement le coup on n'a pas moni déjà maillot et les qui on a vraiment pour quand il peut couper maman année passée maman sur de couper na corona te mais tellement corona bande go beta makasi na morgue on a bobila na kankokolo en tout cas ba pesa so droit ko simbe bembete ba pesa so droit ba ke côté na corbillard to akina ba quoi rouge ne to kinda ko kunda mbala moko donc maman on a couper na corona te mais to akina droit ko simba te mais so to banga ki yebi ka malade on dit bande go beta mais ko mona bande ko wana vraiment cash nete na Gana maboko en tout cas wana pena ngana ko partager à vie mona yo Valdi tamangana loba lelo eloko esala nga pasi nga depuis na botama na mona général de Fao une fois na vie nanga émission asuka o asala ina mbutalika suna pasteur Denis Lesi na osenga pasteur Denis Lesi merci parce que yende mutu a créé occasion na grâce à pasteur Denis Lesi ndenga na zwa chance ya komona général de Fao en tout cas pasteur Denis Lesi prophète de la nation place aux en tout cas nzamba pambola parce que na ngana lo ba témoignage ya de Fao na yebite de Fao na monate de Fao to tambola mutu kamoko te de Fao to solate en tout cas elinga kezala moi bien makasi te jour ango je pense pasteur Denis Lesi ayebisanga lo weekend tinda chauffeur na yo akendo zwa de Fao le matin na car oui akendo zwa de Fao na ville petit nanga Kevin nde mutakenda zui général de Fao aye na ye tokutane pa Denis Lesi era komi mbula mbala moko ebandi kobeta to batami mbula muke après pasteur Denis Lesi abimisi ba parapluie
bakotisi général de fao batie na kiti ya liboso ngai Mbuta Likasu tofandi na kiti ya nsima. Après les herbes bébés de la presse ozala jour en terme wana yo zobela Denis le sipa matina karna tolandani toke pa mama Coco oyo mwasi ya papa Dida Rolls jour en pena to fandaka mama Coco asombi ba vin asombi ba champagne asombi atindi ba sombela biso ngulu asomba biloko bela kolia eza premier jour on a mona général de fa to fanda to sala dîner mo bonete mo mini fête moko boy parce que muta sala dépense ana nyoso mama Coco asala dépense wana to lia to sola na defa on a mona pena defa pena vie moko bien vie moko vraiment a gardera ne conflit ya na mutema tena batu. Mais quand il y a un amour qui est internet, tu peux déplorer non implication de artistes et musiciens. Autant que l'isolement quoi que Magic System va accompagner un autre papa de Abidjan tina Kinshasa. Mais bibi somo na Congo c'est comme si musicien belé va tellement l'isolement moi car oui, Valdi Tambotos à la claire. Viens à biso de fois kufiye bisanga leader nini ya munene oyo asali ata émission mobimba pona hommage avait na biso général de fao to monaka ya papa Wemba awa ba kofi basenga batan de leader tous les musiciens asala émission ya papa Wemba to mona yango kofi aloba mona papa Wemba na musique on entend souvent comparaison aux non nga lobi boy kofi aloba bongo mais to mona ba wera ba se manifesta jibe kutu pire petit ne moto lo bezate ba Adolphe ba tunyo surtout mais il y a des fois on a mona c'est comme si mo boy Adolphe kakande moi lati bilamba bi via loba kito tika formete Adolphe nder moko boy mais kozwa charge ya vena biso des fois okotika ngona maboko neti ya Montana kaka na Kabose ya Kotumba et ça la bien té. En plus, bake kozwa ko batu ba remarquer que Kabose na Montana ba yo kanate parce que tout le monde Montana a voyagé. Faut ce ko luka Montana a boy comme Mataviona pourquoi? Donc il paraît yena de yena Kabose bazana moi ranking. Bon, tu es bien. Mais quand tout le monde a bien on a so Kabose à mettre communication mon bekana na betandonyo so o wapi lobby en tout cas pour na a trouver un déplorable que papa def defa azana morgue ningi ba mission congolais bazo prestaka na bango na bito ko partager na vie encore mais mutatika li ko stopper ba activité azate est-ce que ça na sens muta stopper ba activité azate batutu bazo beta na bango boso ba doso de bambongo ya batu. Non, beaucoup de gens ont battu, mais il fallait qu'il basse la moi une semaine que bazo betate. Et le gars ça la biso moi bien, mais chaque tout le monde a zobeta nae donc. Et ça passe parce que tout le monde a tout le monde a bien ça calendrier nae, makambu nyonso bon. Sikoyo. Omoni le lobby so ba congolais to linganiti. To lingani ata muketi. Nane loko mona lingina loba me sonné ka bien te. Lobby epito. Nane lo mona lingana lo ba me sonné bien te. Oti pena makambu. Tika no kaka. Obi ba Camerounais fagi batike la falia ko ça 3 minutes. Parce que moni a fallu à occasion ya ko beta na cérémonie kan normalement il fallait qu'il abimisa ta komba de fao. Na Cameroun wana kaka. Fallait aza mutu na biso me moko boyepe mboka wa ki osala ouverture kan venait de fois azaki na moki. Fallait que normalement abandana nous na lisola ve de fois pas bandi musique. Mais faut il fallait bêter ba concert soit avant ouverture on est-ce que ça là qui a monté. C'est ça le problème donc ngai na lobakaka bande konabiso ba artiste congolais boye ba ozwi de fois kozwa mutu nyonso. Bozo mona siko ki kozala nona ba millions ko mano riche ndeni mais soko kufi quelque part et comme contribution à l'état nga sepela na vena nga Koffi Olomide leki na bosolo na politique azoba mboka munene boineti Congo tozanga même ba compagnie ya aviation arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Tala lelo kokendo zo na soneti defa ndenge emene biso na ba difficulté belé lelo avion ezate lobi avion ezate avion monani na pasi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ken piana makizembe to saka na lisolango ken piana mona ndengo déplorer na matanga bate belé ndengo telemaka na mo songi muke me côté muso batu muso apesa ko raison malgré tout batu muso ba kondana yo pe to mona ko na matanga ya kondo papa na biso nani susu vejoski ki ambukuta na oba bureau de baluka kuna sima nango est-ce que botanga ba komba batu nyoso mutu kingandi bwe koma yete bwe na bwe ken piana na nzimite tout ko za ainsi Bon, côté là déjà, Valdi, matanga ya Vejoski qui ambukuta et pesanga pasi na mawa côté là Vejoski na kofi relation bazala nango omoni lelo to lo ba makambo po so batute nga na mona ka ve na so kofi aye matanga te e so nga makasi te côté la relation papa chéri azala nango na Vejoski papa chéri ayete donc c'est mawa ken bien non kasi te yango na lobi tozongisa makambo kala te sala nga mo mawa. Si ko eloko mususu esala ba ministère ba yate za pe ba polémique na biso ba journaliste biloba loba na biso peti lobby ekozala affrontement entre Kofi na Jibem Piana lobby eza mama na affrontement na matanga Vejoski total la Kofi olata nini Jiba olata nini Kofi apanza mbongo combien Jiba apanza mbongo combien Kofi azoye bate na ba million combien pour na prouver Jibe pa azoye bate na mbongo combien pour na prouver Kofi siko oyo akimi muninga na ndenge na oyo pa kimi muninga na ndenge na parce que Vejoski na defa ba batande moko obi ke Vejoski pa za muta sans polémique ouais siko na senga ya turo balanda biloko wana te Jibe lata bilambano na ndenge na yo lata pena na ndenge na yo Kofi pe lata bilamba na yo na ndenge na yo eza matanga mutaforme eza matanga mutaforme donc kuna na osenga Kofi ko lata classique ya veste te lata pena biloko lata na clip ya Diamond o esala ba vie belé na monde ela mana mo papa chéri pe fa la biso pena système ya yo tina fa libumu pole na matanga suka na idéologie ke Kofi aye pena bete loko na bete ya Diamond pe libumu pole suka na matanga suk na so alia ba artiste tout na 6 papa chéri toi on a besoin pena si suba l'équipe on a bayodi toi on a besoin que papa chéri ya na biloko ya bongo te version na makamba bilamba yete olobi version na makamba bilamba ya mikotisa te version na za mingi côté construction ba parler les kebele en tout cas vient na Adolphe Dominguez ipe en na pointe donc ba ça perd pe boya manifester ça la biso bien en tout cas quand il y avait un abisso général de Fao, ndenge vraiment ba artiste musicien. Tous allons on appelle qu'à l'artiste à Koufi ba musicien ba sangani ba embele atanzembo. Mais les lots makambo ngwe community tout le monde a banga muninga na opese corona. Bon. Alino mokemo kulutu na mama lisi mangala tozaka wana centralisation de Paris à tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Na le week-end pena magizembe. Otobeta lisolo kuma tokina mama matanga mo coach komba falia na suivre mon occasion au sono makambo ngote ouverture ya Cannes oza bon babi c'est pour la première fois de sali banquette Bill Clinton à l'écart kuna mais c'était ba imba une chanson collective pour la ouverture à Cannes mais prestation
scénique que artiste congolais qui ndemba liboso c'est Fally Ipupa nemte ken piana oyamba ki on nto sengoni oyo ko mona nderono congolais liboso ya bate belé bongo to moni na maman présidente de la république na mobali kuna kita pour en réaction na ya sala ki tango fala zoyemba le kota pata maman ninga sepela ki to moni papa président pasiliki oyamba ki on ndeni ken piana. Ouais, Fally tambo moni babilo mususu etoloba batu bakoma kaka bango batu Fally boy na boy. Fally Ipupa osala makambo oyo biso on soto mona ke concurrence zate parce que lelo musique na biso ifoye bango jour ko faire ozalate le seul moteur kotika na clan musique na biso kozala Fally Ipupa parce que jour Fally kozalate ba kontaka biso lisusu na Afrique te omoni musique ya kalezari na solidarité ke koto ndombolo bimi quartier la te yembi ndombolo nini yembi ndombolo isankele bimi ba orchestre to yembi ango lelo lie batu bandi ma oze époque ya Fally ke Fally ninga bimisi lokota mpata héritier pesa la générique yo pe yemba bina file pesa la générique yemba to diela lokota mpata yeba ayembisa ba animateur na ndenge nae lelo batu bakomi na ba jalousie tomona kutu kibinda kutu kibinde ningi simboko kibinda kibinda nkoi tomona ba kofi bazala ba complexité bayemba yango lelo Fally aza pont o aza nakolo bandeni Fally aza ndobo oyo esenga bolia pambu na epo benda bino mais bino bozobanga kolia pambu ya Fally nazo comprendre donc musique na biso le seul mutu o akomatisa ba artiste bakoma ebele lelo bakanga Afrique c'est Fally Ipupa mais complexe ezoboma bandeko na biso so tala makambo siko Fally akosala na ouverture ya Cannes. Est-ce que lelo mutu moko akoya acha makelele to bando comparer Fally na artiste songolo ya mboko nga landi ba journaliste mo balobela faire bazui image ya jeune fille moko camerounais a déplorer pour na gouvernement na bango ke na ba artiste baza ebele bakufi na noté bozo artiste mboka na biso te bokozo artiste ya Congo. Est-ce que Congo un jour soki organiser sian bandi ma artiste camerounais nde ya ko prester oh mais on est à coupe camerounais on est à coupe d'Afrique FIFA on est à FIFA ndazo gérer en plus kasi il fallait moi si on a pas déclaré balbitre camerounais bazar ebele comment match à Cameroun bondimi balbitre ya ba pays mususu ba ko arbitrer il fallait pas déclarer coupe du monde de France ba benga Yusundu. OK il fallait pas déclarer kendenge ni match eza diffusé na FIFA biso tana ba chaîne nationale na biso awa na Cameroun mais botiki ba chaîne ya na FIFA nde yako diffuser match parce que ce qui tokeka na Fally pa utaki mboka mususu bato bazo filmer match wana Camerounais moko azati bato ya CAF na FIFA ozo comprendre donc ngana loba ba jeune frère na biso erbo côté là un Camerounais moko boye o atanga te o aza bourrique ya mwana mwasi ya niveau wana bino ba Congolais ba côté un bourrique un imbécile ya mwana mwasi ya bongo yo Congolais zo appuyer zoba ya mwana mwasi ya bongo o balobaka kata ye mutu kata na famille mobimba so kapo na ki fanatique ya kigoloisme wana oy komi oy za soki mutema mabete oy komi siko na ebite ne na ko benga kigorine ka po yo za na kacha kigorine babenga ba gorine ou bien ba gorine évidemment osa mapana ole osala analyse ole kutu bino kutu ba so ba gorine ole bo sala analyse ke no moi ça s'est trompé parce que ba libitre kutu ba libitre ki bazana ba pe ba Camerounais. Vous comprenez? Donc, eza moi passé, au lait à Rosepela, musicien Mboka Nabino, Abeti, devant le président de la République, moi c'est président paniqué. Et ça, il faut une réaction président. Les lots na Royabisa, les lots na Afrique, les artistes camerounais mon côté, oh musique n'est pas au na Kinshasa azate. Les lots na Cameroun, musique est koufa. Bon, musique est koufa comme tel mais bah na niveau ya artiste oiseau sommité parce que ceux qui moi c'est nazala na raison il fallait que Camerounais moko ndazo trophée au fallait autre chose ya meilleur artiste et Afrique centrale
Parce que kuna ba bengisi Fally par rapport à trophée outaki kozwa ya Afrique centrale, Coupe d'Afrique pe et beta en Afrique centrale. Ce que bazwa nani yango ya beta musique. Bazwa les meilleurs. Ya Afrique centrale. Papa tumsu ba linga bazwa ngone tike non pour toi azalaki wana bon. Et Fally ba pesa ki trophée ya meilleur artiste Afrique centrale. Azwa ngosoki alandisi ngosoki ba 3 à 4 azwa trophée wana. Na ba neo Fally azwa ki wana kutu etona na komi président ya futi na bango kuna te. Siko eko coïncider pe même année oyo Coupe d'Afrique et en Afrique centrale, Fally a aussi un trophée ya meilleur artiste d'Afrique centrale. Artiste ni ba beng ça pas Fally. Très bien Ken Piana, tu évolué Ken Piana. Toi na moment matin. Batanga la biso artiste camerounais nini ya makasi na minicho o aleki Fally. Mawatro. Mais Ken Piana réaction be bande ko so ba congolais beli bande ko ya Fally beli ba artiste musicien. Tout le monde qui bina filé, tout le monde Alèche, tout le monde Robin Munde buna gaz mawete. O api ba féliciter pe kulutu na bango na ba page na bango. Na Blaise kulutu Blaise Boula na to yambi ba communication zone ndenge. Non nga sepeli na Blaise Boula o aza yaya. Ah ouais. O ba Fally batala na musique. Vieux Blaise aza hypocrite te alobi makambo o e falaki ba artiste nyonso ya Congo baloba. Nyonso. Parce que mais makambo Fally asali falaki normalement wera ça les vidéos, jiba ça les vidéos, Kofia ça les vidéos. Parce que ça na histoire ya musique na biso ya Congo, oh Fally asali aza artiste à liboso asali yango depuis ba époque ya ba Wendo Kolosoi. Qui na kan ya Afrique na ouverture ya kan qui artiste a presté ya mboka na biso. Fally popa esalemana noté soki mususa sala yango bon ba expliquer nga parce que bato ba nga batia komba Bill Clinton bazo se tromper Bill ba embara chanson ya Cannes so RS nga jour ya ouverture ya Cannes bato ba embara chanson ya Cannes ba matal kola podium nde ba mata 3 artistes o Fally ezali Fally ye moko azo prester banzembo na ye o ezo sala lelo rage na Afrique Banzembo na ye. Pe o sentir sentiment moko boy o e gangisi na stade donc na ebité. Merci Ken Piana. Ken Piana, toi na moment matanga mais polémique moi c'est retentir mon kia tout le monde na katia groupe maison mère. O wapi to moni ndeko na so sankara de kuta bimisi ba version moko boye bon net ngai na condamné te mais na moni bat musu bazo condamné bat musu baza pourrier ne peut nyonso wana pour nyonso ba ta so ba yebiango sankarane azo déplorer ya zui ba kambu pour patron na yo rançon na ko tala été mambo belé maman c'est likana kata maison mais via yebiango mais azo betonné ba kara na ebité sali ondengeni on a trahison te. Bon, wane o ezalaki moment pena ya koya ko pesa ba discours moko ya pamba na te. En plus, nga eloko ezolekela nga ba journaliste ba okende pe ko poser wera ba poser pena ba question ke Sankara lobi boy. Wana bo pesa wera valeur te. Si. O eza moment tozolela vie na biso défaut 1.1 trait. Nga sala ba émission wat batu na so ba tawenge musique maison mais ba kanelanga et comment série moi ba biro de bazolukanga nga lobango clair. Ba bêtise ezoleka na kati ya wenye musique maison mais to mona kango na BCBGT pourquoi comment batu bwana orchestre moko me boswana ka bino na bino o senti pena guerre entre héritier Mel de son o senti pena brigade na héritier o senti ba guerre mambo entre les Bogards na héritier o senti ba guerre mambo entre c'est Léo peut-être na Bill Clinton a Bill Léo c'est Léo au matin à podium na ko beto makofi c'est Léo pas ko mata podium ité au senti pena guerre maboza entre Bill na artiste mboka na misu na Bill aloba soki lelo a mati vraiment na ko buka e pena mbanga le chef na ye azalaki chef mais Bill Clinton a koisa lobi soki a mati awa tokobunda chef azo matate pour na Bill Clinton a lobi pe salami on a mérité suspension Ken Piana yango na lobo omoni vie na biso papa chéri malgré to condamna ke mais atia mo ba discipline moko vraiment makasi Roger Ngandu na Mosaka ngazalo expliquer bato depuis kala ba potana ka grave mais na TV basala ngo kam mama na camouflage ba se camouflage
entreprise moko te balakisaka desordre na bango liboso ya bamikro sikoyo babiloko wana sikoyo batikaki laisser aller tela sikoyo lelo Sankara se permettre koloba Maître Ninja aza na ye makasi te Maître Ninja meme kakola kobeta ye Maître Ninja nenga aza na ta muta lemba kobeta ye tandis que biso tomona ba démonstration Maître Ninja nenga azobeta bato azobuka bato maboko wana vela kokotela te sikoyo Maître Ninja vie na nga Sankara d'écoute ape vie na osala nde analyse ya makambo oyo ezoleka na kati ya wenge muzika maison mère tala ndenge bapesi okazo epa Kisinjora Kisinjora komi lelo ko corriger Sankara de Kunta Sankara ozenga boye na boye menga na mona muto pe na banda makambo ya ba bêtise Kisinjora parce que era longwe pa JB aloba biloba loba oh na mona ka Sankara de Kunta senga ka ta mikojo moko te contredire njo era longwe pa fali Njora pe asala pe ba dérapage donc ya Njora ezalaki bien mais Njora sentir ya Sankara ndeza mabe bon guerre ya Sankara na ya Kisinjora na kota ngote mais muto asexanga makasi za piroger piroger alobi eloko esala Sankara bongo eza rage talaka mutu 5 basi ba ocho ba koboya esoki ndeni na bit pona nini maison mère bolingi ko swana ko bimisa ba secret o boko bimisa vie privée na vie privée quand même est-ce que vie privée à Sankara de Kunta soki ocho boya na mama ba na ye basi nyonso amemaka poto baboyaka ye soki boro esali nini soki boro est-ce que biloko wana vraiment biso towana ntina oyoka ya baboro ya Sankara so esali nayebi te kulutu alino mokemo London pichumbo motour de contrôle toana ya pito anisi tout l'américaine Valdi na nyonso ezoleka nga nayebaki yango ke Sankara d'écoute aza comprendre te déjà era otanga kombo afali trop nayebaki nyonso ekoma nango kombo afali nde ezomemisa Sankara d'écoute mikumba o nyonso yo kanisi Kisinjora koti mpo azokotela wera Kisinjora koti mpona Sankara d'écoute alobelaka afali Kisinjora akota yango na se ya bongo cela ezalaki Sankara de Kunta asoutenaka msu Kofi pe Kisinjora alingaka kota makambo ata moke te alingaka avie we koza fo na nyonso Sankara asalela yo mais comme amona Sankara azokotela trop fali yango amona Kisinjora pa plonger asala neti akotela wera mais eza pasi trop à tout seigneur, tout honneur, centralisation de Paris. En tout cas, j'en profite d'occasion pour saluer Maman Tété Liongo, la baronne de Genève. J'en profite pour saluer Maman Tété Liongo, la baronne de Genève. Président Regan Ouassi Swalingaraboy. Père Nanganya son apesino moto kimbangu na pesio mbote ken piana to comme son sukama so na biso so yo bakisa vraiment light boy en vondo ta biso et ozala nini. Non, il y a bakiseza pena mingi te na osenga bandeko na so ba artiste congolais ba se manifester pour na vie na biso général de FAO. Je pense azalaki na conflit na mutu moko te ba conflit za mingi bo weli mwasi bien bon. Vie na biso de FAO mwana na ye a de fois uti Londres za awa mwana azolinga ndo mona na ba caméra te vie na biso bota mwana moko mwana mwasi aza manika loba non manika bulaka mwana mobali mais mwana aza awa pena donc bato bula de FAO abota te de FAO azana mwana aza awa donc malgré ngoleka na ba média te mais bo mwana ne na matanga bakokana pena na de FAO makasi Veluizo ambate na pesio bambote Ser Poli Lumumba Adel Joro Bagou Danger en tout cas Koko Arafati Makizembe Ser Narangel Moussoeli Makizembe na pesi mbote pa bandeko ebele vraiment oyo bozolanda biso mais Valdi tambo na signaler yo leki Ajaeli Lukoki o to benga na komba Prince abimisi album kitoko oyo ko frapper ba album nyonso bimi na terrain mikolo yo en tout cas Prince Lukoki à son album na yeza déjà sur le marché et on a 10 titres a embeli pe ya Willy Moucheni a embeli pe bato ebele
Donc, il y a une analyse après matango vraiment analyse. Merci. En tout cas, merci Ken Piana, merci na Anisi tout l'américain à Talagibiso. La Genève à Maton, en tout cas na Pesio Mbote, un président Rigen ou assis soit un Pesio Mbote na Pichumbombo tour de contrôle Pablo Kitambala, maman Lissi Mangala hier vraiment papa français Irène ou maman française pour pas boss à Pachamoupe. Papa Hermès Harding na bossanyote maman Orlando Bakani Sajili Tuumba compresseur ba bon séjour na Kati Mboka Elodie Lipasa batu nyonso batalaki biso kulu Alino Mokemo pourquoi pas Yemei hein Hans Luzolo le Fantomas entre ba bon séjour Kate Nazoya babi Fontunga Sikapo Mikili Sasa na Kin. En tout cas merci les bébés de la presse qui était derrière la caméra so bon moni pe vidéo na banda ko na mine comédie na bokasi ya whisky wishia. En tout cas ce n'est fini pour aujourd'hui, bon s'abonner sur massivement dans le site. Paxson Makungi, le Monique Piana. Aïe, yo ya fait ça. Fali à vous. Bateau là qui a donc malambo qui me dit. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.